Mbote balandi ya masolo ya sika. Lelo toyeli bino lisusu masolo na bino ya sika lokola bomesano. Sije na biso ya mukona lelo toyekolobela likambu oyo etali ba poison. Tomoni tokobokomi tuna pona nini toyekolobela likambu ya poison po ete tomoni makambu yango ekomi koloba ma mingi mikolo oyo nyonso. Yango tolobi no toya kobeta sete na likambu oyo. Oyo ezali koloba matango nyonso. Tango biso tozalaki na kati na Congo, toyebaki déjà makambu ya poison. Partout dans le monde, même la Chine, même na Japon, même na Amérique, même en Europe, mutu nyonso oyo azali ko vivre na mokili ayebi ke poison ezali ko exister. Mais bakotela o poison na ka nini? Pourquoi bakende kotela o poison? Lelo tozali komona même bambasu. Est-ce que bambasu yango ezo ba Congolais nyonso na kati ya Congo? Non. Ezo ba Congolais nyonso te. Ezo ba Congolais nyonso te. Ezali na ba Congolais oyo bazali kozwa mbasu. Ezali na ba Congolais oyo bazali kokufa na sida. Ezali na ba Congolais oyo bazali kobela ba malaria. Ezali na ba Congolais oyo bazali ba sorti nyonso ya maladi. Kasi bango Congo mobimba te. Alors likambu oyo na yeli lelo ezali likambu na poison oyo ezali koreni tango nyonso. Tango ya kala tozalaka na Congo, ozo mona ba poison ezalaki kaka tango mosusu na muziki. Na makelemba place oyo bosangani. Pona nini ba poison bande ko se retrouver kaka kuna? Tango mosusu jalousie. Muninga msusu ayaka wana azana makambu na ye toyebi te, mais jalousie ekoteli muninga msusu. Mais bamde kotia poison yango ndenge nini kaka na bamasanga. Boke place moko boye kofete bovandi na kati ya ba posa kosuba ye yo obina kende kosuba otiki verre na yo muninga wana opesaki confiance ateli yo poison na masanga yo koya komela okufi. Mais bango nyonso te bazalaki kokufa. Ba mususu pasali kaka même réaction. Ala kozonga boye atombola kopo na ye mela vers epasuki. Ko pasuka vers wana epasuki ndeko ayeko comprendre non batelaki ngai poison. Po ye moko ayebi makambu na ye. Mais tozongi lelo na poison oyo ezali koloboma lelo. Vraiment toyeko beta yango c'était il faut toyeba esprit nini oyo ezali koloba na kati na bandeko wana. Bandeko nyonso te. Ba mususu bazali koloba na esprit ya malamu. Kasi ezali na mususu bazali koloba yango na esprit moko tomoni yango toyeko raisonner neti esprit moko ya kokabula peuple congolais. Yo obetaka likambo ya ba poison. Babengi si on a fête. Ou bien place oyo esengeli kaka après kosolola fo bolia. Mais okomona ndeko wana akolia te. Aluka masolo po ere koka kende. Pourtant baninga mususu bazali kolia. Ezali malamu te. Ba force yo kolia biloko wana te. Basani bateli mutu nyonso. Soki yo lingozu sani ya likolo, soko lingozu ya katikati, soko lingozu ya se, kaka yo. Biso ba siko totambolaka po totalaka makambu, okomona mwa suspect na kati. Omitala pe mutu yango wino, abetalaka vraiment poison vraiment c'était ko. Siko mutu na ngezali méfiance ya bongo. Oyo zali na yango ndeko. Ezali malamu. Est-ce que ezali esprit ya malamu? Ou bien oye ko séparer peuple congolais? Soko omoni ke bako boma yo. Omoni ke bako tela yo poison. Tant mususu po bonga na yo. Tant mususu po oza mutu munene. Mais éviter ba place wana. Éviter ko kenda ka ba place o etangami ke place baliaka.
Pour ce qu'on allait kokende sikoyo. Et la kesi nini réaction on allait kosala. Ezali malamu te. Tolo bito ya masolo oyo poto betela yango sete. Toye ko betela lisolo oyo sete ezali malamu te. Vanda na ndaku na yo so ozali na méfiance na yo, kokendaka na yo bisika ya batu te. Pe ezali na ndeko mususu omola boye oye na kati ya ndaku ya batu. Moninga na nukuta proposer biloko te kasi yo moko banende ya koloba pasi na uti na lie na ya kotonda. Méfiance. Mais kala tozalaki bongo te biso ba Congolais. Congolais soko yepa na ya peso biloko kolia, olie sans kutu otala esprit ya mutu wana. Mais lelo yo bokotisi séparation entre Congolais. Okena ndaka mutu boli oyo ki mwa libumu na yo pasi. Oh non, il faut la kaka mutu wana. Non, ezali malamu te. Totika ba masolo ya lolenge wana. Vite sali ko vivre na mokili. Totika peuple congolais à vivre à l'aise na mokili. Ba pasteur déjà batia état d'âme oyo bebisa mboka na biso. Lelo bokomi ko ya likambo oyo etali poison oyo eko bebisa peuple congolais eko tia séparation pour peuple congolais azana esprit faible. Soki boko beta masolo ya bongo, il faut qu'on beta yango avec amour, avec mesure, peut expliquer pourquoi on beta yango pona nini, eza pona likambu nini et pona nani. To beta yango te pona tout congolais, pona ndenge na uti koloba awa, babokelaka batu bambasu, mais babokelaka tout congolais te mbasu. Alors bakotela yo poison, bakotela tout congolais te poison. Ezali malamu te likambo oyo na yo kobetela yango sete. Ezalaki na ndeko mususu ayambi vie moko boye na ndaku na ye. Vie wana koti kaka na ndaku vie petit lobi non peso masanga. Azui verre alinga pesa vie lobi non petit verre te bino ozaka boye petit bomo lo telinga poison. Petit wana tele ngwana na robeta lisolo ngai moko témoin. Petit wana tele achela yo poison yo za nani. Eloko nini oza nango mukanda na poto na nozwa te mwasi kutu soko tali mwasi o aza na ye mawa aza na pe en plus vieux mais akeloba na petit wana tiela ye poison mais siko petit wana si pasa lobite mais petit wana tikalaki abi no via boy jamais na kostikalaka suko solisaka ye ezali malamu te. Pourquoi qu'on se va aider à ma bébé on ko tia na batu oyo bazana yango te po bakoma lokola bino. Non, te ko betela ngo sete. Peuple congolais azali peuple moko azali faible. Soki yo mesani ko kende ba fete komi ko se méfier na batu ko lia pa ya batu e ko la malamu ovanda na ndaku na yo ko tambola kana yo te. Pona ko tambola bongo ezala batu oyo batala ka ba comportement. Parce que ayo bendi déjà esprit ya méfiance. Okoma lokwa ndokiti. Okoma caractère bandoki. Okomi ko se méfier, okomi na kuwa na yo, okomi ko bendana, okomi soki nini? Alors Kongola mona ka bongo, muto aza ndoki. Déjà ba okango ndoki bongo esili. Eko na malamu pona yo o se sauver ba kango kaka ndoki. Ke ba boma yo ndongo zo banga likambo ya poison. Parce que ba kango yo ndoki, obendani na kuwa na yo. On se sauve contre poison o bangela katangu nyonso ezali malamu te yango na lobi to ko betela yango sete to tika makambo wana mboka nyonso ndenge na uti ko lobeza la Chine ezala Japon ezala Amérique ezala Europe ezala biso na Afrique to yebi makambo wana to ezali eza vie mais to sala nini toka bona na ndeko na biso pona likambo wana non yango likambo na yaki pona ya kobetela setende yango yo likambo oyo etali poison botika peuple avandra na kimia ayeba ye moko place ni azali kotia makolo
ke azala na méfiance ya ndeko na ye ezali malamu te. Pour tozoloba makasolo na biso na ba TV bien sûr ezali malamu kopesa ba idée pe bandeko mususu ezali malamu kasi ndenge bandeko wana bazali kozola yango ta mususu ezali malamu te. Yango wana kozala malamu epa na biso soki oyo kobeta lisolo moko boye il faut expliquer bandeko oyo beti yango pourquoi eza pona nini likambo eza pona nini po mutu ayeba ndenge akose protéger na sima. Yango vraiment c'était na ki kobeta la mukona lelo yango wana bandeko na kopesa mbote na ngai na ya kuyalu bakembisa na kopesa mbote na ngai na ba nyonso oyo bolandaka ngai tango nyonso vraiment na moni ete vraiment bolingi ngai mingi. Merci na bino nyonso pe ba ami na ngai nyonso ya Facebook botika la malamu to komi mbala ya sima. Au revoir.